et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ah yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc bisonya so simanango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za susu bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya ser na biso ba bi na restaurant Ewaka mi José ba bi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango liloba moko simi mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi et Ewaka Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah bina goût on a besoin kirdaté on a besoin kirdaté tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le gros boulot za matonge mais on a poto comprendre donc son la reine Michosa a confirmé donc on allait bien na meli bien na la chez Ewaka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nion samokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Eloro nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga za mulubala nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien de bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Stuki. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a ma katka na Olamba. Pas serre na biso Jeannette Ewaka babi kolia kitoko makaya. Oh my, angwandet nga lula nga malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba bono na mona te tina kuta ba tata suka. Donc vraiment kolia kitoko komela kitoko donc boye pe so mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc serre Ewaka simbigwa. Dar na bino ya mona déjà tout alala na ba voiture à matin ba car danger alala na ba hôtel à danger à mon monde entier léon a pembe na vie na ngamo propre vie na ngaju de tête au matin pour deux mois on est na bino ndera na premier ça faire la danse na yo cette discipline à Paris na fimbo kekele na bofia kula bino na tala terre tu vois vie na ngamo je était mulopwe ayebi ba période wana na kata matongende to kata luketu grand chanteur à Paris na présenter bino je de tête boyebi ton frère bonsoir. Bonsoir petite sœur, ça va bien na sepeli ko mona bien na ngai nangana tuna kaka impression na yo lelo tabulei aza icône na biso ya musique akenda tiki biso et donc ça la génération na bino pe besoin évoluer bien mais na ye on a cours de grand ba bengi ba musicien belete na moni ba bengi yo vient na ngaju de temulopwe lelo on dit non ça ngwe ngolo ba pona peuple congolais et puis na mémoire ya vient na biso ya papa na biso Seigneur tabulei a voulu micro
Ils ont plaisir. Le monde il faut célébrer à Mambaboué. Au moins, tous les monuments, tous les icônes. Surtout les en France, nous devons dans la France, on va célébrer la journée à Coluche. Mon à Coluche. Resto du cœur. Voilà, resto du cœur, tout va se rassembler pour célébrer hommage à Coluche. Alors, ils ont une initiative bien organisée par Jimmy Production. Yem Dabeng Saïngaï, normalement, pas Yemba. Mais le quoi on a répété selon professionnalisme. Donc on a battu mais on a eu autant la déjà ils ont bien donc on a lima maboé salamara plus souvent pour la taboulay pour la Luambo pour la Madilou pour la Bébé Calais pour la voilà pour la Papa Wemba. En tout cas la Leli merci nenge ou accorder un petit terre non ya palais ya ndaku et na aussi na lebi londe bon moni vient ngache de temu le pot telemi à Grand Kaït. So bo gata ba midi se ba yuma ba lebi oji de temu le pot bo keba. Viens ngache ko meke ko za 12 biren. Ozo 8 marteau mais grand chanteur Bogar. Viens nga dernier mot. Dernier mot la lingi bino tout Congo bolingo ezonga Congo bolingo ezala ezonga nenge tozara nango. Voilà tozonga ça mot de la fin nanga yango. Merci vraiment viens nga mulopwe avec beaucoup de respect la Leli. Et puis album ezoya acteur principal Kalaming Teba Bongama. Oyo ki vient nga ebisi bino papi mulopwe pe ayo yebi kaka nga na ba couloir papi mulopwe famille mulopwe bozara yanga e biso sala famille banana bakini to wela na ndenga potote. Voilà affaire à suivre papa. Na ebité yo zala JDT mulopwe mais te ya lo barate bo comprendre que ye ana besoin caméra tende ça la biso to ba to respect to sala la boulot soki mutaboyi caméra to filmer tende ça mais na biso mise en garde bo ke ba album ezo ya fe na nga ebisi bino bo bonga ma po bo bina ya trop et peu bo bête ma bo pe bo ndima main affaire à suivre d'une image.
haibebi yo haikufi yo babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 balobi agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence oyo soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutu aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutu akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso eloko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te haibebi yo haikufi yo mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela